promise au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kawana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango na sengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo. Congo elonga Marabelali yo Masia Yesu, itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, egoisme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okeinde wapi Yesu. Lobeli na maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Libanga o batu bamona ki pamba yango nde simbi ndako soko kweli korona ngo ko bukana soki yango kweli yo konika yo putulu boza ebele motema likolo bobengi mingi même avant émission banda yango sango misa yango siko biso to kosuka wapi effectivement misa ebandi boza ebele boza kolanda biso bisika boza mi na Londres na Belgique na Allemagne na Tunisie na Turquie boza na États-Unis na Michigan na Washington boza kolanda biso place nyonso yo TVza mais bato baza ebele lobi bozalaki plus de 9700 personnes en ligne ou bazalaki direct mais ba co-présentateur kolobate vous étiez plus de 2 à 3 millions de personnes bolandi bosolo na politique lobby na tongo mais na ba rediffusion bokoma déjà ba 10 millions merci na bato bazolanda biso na Lubumbashi bato baza na Puerto bato balanda biso na Bunia topesi bino mbote bato bazolanda biso pe na Grenoble na Mulhouse bozolanda biso na Neuchâtel to bosanité bato baza na Orléans boza na Manchester topesi bino mbote bato baza kolanda biso na Congo Brazzaville na Luntete na Nkukabateke mbote na bino prison centrale ya Makala lelo pe na Tongo bato baza kolanda biso bien que désordre moko elingi salama lelo na Tongo confirme quelques prisonniers. Franck Diongo également a été contacté en urgence pambate DG à Foner à Komikuna biloko ya bane kolobaka za la corona effectivement tant akomi kuna hypothèse ya corona ekomi à 90%. Il semble que ba isolé ye na minute ba soda o bazali logé kuna o bazali incarcéré na kati ba na détention ba soda wana ba tomboki pourquoi ba koya na moto ya corona na kati
Alors moi tension ezali na kati ya prison par autour de cette histoire, mais ba konzi ya prison ba ko ba mesure pour na ko calmer pour que likambo ezala te. Voilà la situation. Vital Kamerhe lelo na tongo ndenge tozolo baboye. Confrontation bandi Vital Kamerhe na bato nyonso ba funda maka o bakangaki liboso. Na minito ba vande sika moko confrontation bandi entre ba Jami Samuel bato nyonso ba sangani siko place mo bazo tuna yo loba na miso na ndengo lobaki na biso. Bandela ndengo lobaki. Donc au samba ngo ezali na tongo. Je pense que j'aurai plus de précisions dans les après-midi pour nous informer bino en temps réel. Bon moment ça nous déjà Foner ndenge tolobi aza na prison centrale ya Makala. Uta mokolo ya lobi ya zaki na 4 mérité à Utagi Gombe. À partir ya Gombe ne bakangi ke bozo intégralité à makambo wa TV za radio te na bituma moka kolonga kasi na kimia biso mibale. Alors en même temps likambo ya Gombe confinement ils ko continuer les autres allez vendredi 5e jour ya confinement ils allaient effectif mais to sali constat moko mitu kezo kote belé na Gombe tozo ebate zo uta wapi so Gombe zalaki confiné misali zalaki te bato baya ko sala nini boko mona bino moko conflit ya Jantiningo Bila na général Sylvano Kasson. Quand je dis conflit ça par rapport à makambo to monaki to lobite ke bazana rando mais lorsqu'on a vu ce qui s'est passé malentendu wana pour na biso to considérer aux alwa moi conflit moko lié par rapport à Musala boko tala au juste bazo wela nini Bogotala bino moko nazara ba image TV za radio te na ebisi bino Bogotala yango bokomona kanda ya général Sylvano Kasson eza ko huta wapi bokomona ba image awa tokobomba ta to liengu bana sama ipose mara likolo bazo désinfecter Gombe mena mutuka moko na ebite kirda o bango bazana nango soke kolongola salité nyonso na Gombe. On va voir ça. Alors ndenge bosengaki wana nde bozomona yali engunduka wana na bâtiment du gouvernement bozela bokotala na to comité. Alors bolelaki na tongo entre évêque Pascal Mukuna na ndeko Jean-Jacques Mamba. Alors bovotaki boza ebele ba oyo bovotaki pour que évêque Pascal Mukuna aya na tongo bovotaki pe pona ndeko Jean-Jacques Mamba. Ba député bazana tongwa wana niveau ya assemblée nationale rappelé en urgence pour na makambo ya budget o ndeko muyemba 535 millions sengeli va pouvoir au premier ministre azoko ma place wana. Alors ce qu'il faut retenir avec Pascal Mukuna azalaki suffisamment réclamé na 17 000 je pense 226 personnes ba réclamer koyana ye effectivement lelo enda azali invité na biso tata ya bikolo tata ya éveil patriotique baobenga yo moto ya pampoisie bato babonyo tabi tolingi toyoka pampoisie ya papa koya papa boye malambote na yo mbote papa sango tokutani so lelo vraiment nangolo zangi ba téléspectateur na yo bambali belé ba to nyonso balingaka yo bazangi yo ebele batudenga na bio zalaki pe na mabondeli ozobondela pe pona mboka d'ailleurs koya lelo za sacrifice munene pona yo po tiki makambo ebele ozalaki nango exactement. Kasiboni ACK na période de confinement bozo salande nini bozo évoluer bon tout est fermé voilà. Sauf que tous les avec quelques serviteurs de Dieu bozo bondela ka pona mboka bozo sambela pona mboka bozo mona que dans ndenge bozo bondela évolution est très positive ko la bosunga tozala na espoir peut-être batumo bazondima ke kozali souté le roi l'église ekangami pona libela mais kana ngo ebisa ba congolais ba chrétiens ba o bazondima te ke église ekozongela ba activité na normalement na mikolo eza koya bon église ekozongela ba activité nango na koloba ke épidémie ya liboso ezali coronavirus te puis coronavirus ata bato bakufiri ekosilisa bato nyonso te donc à un moment donné ekokende ba activité kozonga. Mais sauf que constat un peu amer tout ça les élites que l'église les élites qu'on respectait confinement na bana classe mais sauf les politiciens bazo respecter baza ko respecter te bango bazo continuer vie na bango normal non puisque leur bakeya na parquet ils ont mobilisé leur nini ba tuna bango ya parti politique ils étaient nombreux wana propagation ya maladie des contamination exacte pour la COVID-19 voilà leur basalia pour na babadi na hôtel de ville c'était plein wana propagation ya maladie exacte leur basalia pour na 4 jours confinement et kozala et tout ça ba wenzino ça qui plein tout plein wana maladie zo tambleté c'est ça constat mère donc selon les politiciens ba sali eloko pour avantage na bango moko
mais au détriment ya bato mosusu. Non, puisque quand il s'agit, il y a Eloko Moko, Bango Balingbasal, ils ne tiennent pas compte qu'il y a que distance, bato bayate. Donc c'est plein. Est-ce que les Rwanda maladie est tambulete? Tout chacun a parqué un dingue zéro qui m'a na parqué à 4e relax. On a pas image à parquer en. Donc on a maladie est tambulete. Mais banen besoin mobiliser batouane. Ce sont des politiques. Ce sont des politiciens, ce qu'on appelle les autorités. C'est ça qu'on sent mal. Les politiciens, bazu ba peuple le rôle ba cobaye na bango. Voilà. Bango ne ba subir. Mais bango moko ba politicien, bango baza na bango à l'aise. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce qui est là, et cause il y a que bato maladie ba comme 300, ils a bango. Ah bah politicien bazo ma ça bango. Ba créer ba biloko belé tous ces derniers temps, ouais c'est le ko sala ka regroupement ya bato ebelé. C'est-à-dire Gentini Ngobila po lobi eloko moko wana ebetinga na mwa mato il faut tozongela na Gentini Ngobila tango alansaki tokokene na confinement ya 4 jours après 2 jours tokofungola 4 jours tout ça makambo ngo na yambaki na noté po wana sitokotaki na confinement ezalaki mwa pasi wana tozana ba 57 cas lelo tozoke na 215 cas donc baka emati penza mwa makasi. Est-ce que responsabilité ya makambo wana ozomona ke gouverneur ya ville lelo soki bato ba mati ebele pour la contamination y a parmi bato ba provoquer mais ça ko lobo oui na dénoncer qui yango même na émission moko na saki na niveau église comment voulez-vous vous allez ko yebisa bato ko confirmer que ça le pona 4 jours et vous avez que zo banda le après lobby vous criez quoi vous avez crié nini vous avez crié attroupement ya bato mukolo wana chaque famille ezalaki na mutu azalaki na wenze chaque famille ezalaki na mutu azalaki na banga chaque famille ezalaki na mutu azalaki na balabala donc na koyeba koyebisa yo ko anguyeme ya bato ebandi na 7h jusqu'à 21h wana maladie etamboli te wana maladie etamboli te et après avoir kosala yango on arrive le soir baza koyebisa te tutiki yango tutiki to annulé donc c'est comme si vous supposez malade pour que ne kofanda c'est ça vous supposez malade pour que ne kofanda tolingaki bozwe si bozwi ouais siko mission na biso ekoki il faut que toyebisa na ka de vérité comme ça en face. Alors dans ça est-ce que tu penses que vous pensez pardon que Lelo Esengeli peut-être Gentini Ngobila a s'expliquer devant l'état par rapport à la responsabilité ou bien démissionner? Nous attendons que confinement est si là. Ce n'est pas que nous sommes des bêtes. Tout ça qu'on notait. Tout ça qu'on notait. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Sans que vous avez tout un dossier. Tout un dossier. Il y a gérance, il y a coronavirus ici. Alors, toujours qu'il y a des psychos malades, mais vous continuez à croire que le coronavirus est allé, vous continuez à croire en vous, vous continuez à sensibiliser les pour que Basko la maboko, Bamilengi, la Baki Banamala, vous continuez. Bien sûr. Vous continuez à doute, vous avez dit tout ça qu'on doutait, tout allez qu'on déplorer. Propagation à maladie, vous allez qu'on s'en à niveau, il y a Bakunzi. Soit disant Bakunzi. Ce qui est marqué en église, nous allons continuer à sensibiliser. Mais les tous ont quelques bateaux. Ils ont provoqué, et l'autre va tout éviter, ils ont provoqué. Et personne n'en parle. Le système est en banque. C'est ça. Mais bazo beta pété. Motema mabe andoke bank saramona popité. Alors on va évoluer. Tous les tout premiers dossiers. Likambo confinement ya Gombe 5e jour lelo Gombe zali ndenge zawana ndenge bazo désinfecter Gombe d'abord parce que ceux qui ba confiner qui objectif ezala ki mibale ya liboso ba ko désinfecter mais ya mibale sengela ki ba identifier ba cas ça dit ba ko sala ba dépistage na niveau ya ville par rapport à ba famille poto yeba mais ti siko yo nga na vérifier likambo ya dépistage na no salamité à ma connaissance par rapport à Belema na zanango ceux qui bango ba information musu ba pesanga mais nga na checker na vérifier na tikali ko mona place makambo to lobby e salami na noté. Deuxième likambo ko désinfecter Gombe na moni e salami kaka na hôtel de ville et na immeuble intelligent place on na moni batata la image TV za radio te yango na ozomona o wana bozomona ezali tige moko ya limette mais yalwa mungu a 10 francs mais na fleuve siko meka yango ekokoka te donc ndenge toza wana bozomona bâtiment du gouvernement donc hôtel intelligent siko chip wana ezobima
yango wana ndezo kotinda milinga nyonso wana eza komata eza mpona kolongola milimo mabe ya corona oyo eza na bâtiment wana. Alors Pascal Mukuna évêque tango moni makambo oyo eza kosalama na Gombe bazo désinfecter après 14 jours aux ndima que objectif ya ko désinfecter Gombe ko koma totalement et que risque que ça na Gombe te ndenge le zali épicentre ya maladie to koloba finalement ba continuation qui décision ba kokisi ba battre les populations après 14 jours à la lire où vont les choses. Sango même coronavirus ezo kamo coronavirus oui coronavirus yemo azokamo azokamo penza makambo ezo salama oh oui alobi na tambuli mena zo kutana na makambo na mbongo démocratique oh voilà corona ce coronavirus azaki mutu azosala conférence de presse ndenga azotambola te mukili melingaki eyoka likambo Congo démocratique ata yo moko sango ngana kusenga chef de l'état asala par tous les moyens ndenga enquête ezalaki pona 100 jours enquête ezalaki pona coronavirus weza passe na mota eloko lokolo ndire caterpillar eloko wana ndeko dizembe ngana zomo ndire milinga ya mutu kate papa weza ngana koloba ke eza soni donc 14 jours il fallait bien ko eza la propre au moins na landaki weza mutu ke zoba lokana milinga wana na landaki eloko moko ba tiena c'est le kolo moteur baso selo ndire manivelle na maboko papa bibende mususu ezolongo batuni nde kwa nezande non na ko répondre au chemin na continuer musala papa natana be Yesu Kristo même coronavirus azolo bake na kutani na makambo ça dire que oyeza nini papa ko désinfecter ko ça la propreté ndenge to somo na bamboka mususu donc zomo na kende ba désinfecter wana ba résoudre problème te oyezo cha doute makasi oyezo cha doute to lo bana polele donc Gombe zo tika la zone à problème après il faut battre les lokwani izakisi après kama mutu kwa ndenge ba cheso kina simona te bandeko to boite makambo balandelango papa balandelango très bien. Alors 14 jours après moi je me pose la question ngala zo mituna bino pe bo mituna est-ce que Gombe réellement va atteindre objectif ya ko désinfecter yango et vous allez épicentre ya maladie te combien de cas pendant 14 jours oyo bango ba ko diagnostiquer ou bien ba ko analyser ba échantillon na bango banani ba kozala positif banani ba kozala négatif jusque là nous n'avons pas encore la suite mais on le saura dans 14 jours parce que les autres vous allez 5e jour tout ça ko landela constant la salle na Gombe zaka ke ba boutique efungwami te ba magasin efungwami te seul ba pharmacie ndeza ko fungwa mais ndenge na lobaki na bino plus de 20 000 personnes bazana Gombe malgré Gombe za confiné macaron oyo biso tokenda ko dans hôtel de ville gouverneur ya ville à Kinshasa Jantini Ngobila apesaki biso macaron moko macaron lokola ngana zoki yango fele na sombaki te bato musu bazo témoigner bango ba sombaki mutu na mutu ayebi mécanisme ni ya sala ki poazo yango alors macaron ana bato bazui bakoti nango na Gombe soki botie Gombe na confinement botie 20 000 personnes bakota na Gombe ba policier baza 800 ba baza komi pour na sécurité ba barrière to komi na 20 800 personnes na Gombe confinement eza wapi yango moni veka zoloba seul ba autorité ba yebi makamni baza kosala parce que na population on n'arrive pas à comprendre. Alors bakangi batu bomonaki Jantini Ngobila gouverneur ya ville na général Kasongo lokola moi ko benda na miso batu koto alobi j'ai reçu l'ordre ya hiérarchie koto abi hiérarchie ezandenga eza mutu mususu te ezaki makambo biso no monaki spectacle ya kimala te nini général Kasongo banaki réellement ko réclamer pourquoi il avait affiché telle attitude botala bambulance ezokota na Gombe wa kwenge bambulance wana ezali na malade na kati nzoka bato bavandi na bango na kati 6 personnes bache wa laisser passer donc bino ozoka tsoko ambulance eza na malade moi ko contrôler cette nzoka bato baye ko sa msana na Gombe tala bangwana ne boza ko mona suivez d'abord en image et puis on se retrouve après. Avec la sirène. Un deuxième cas. Ouais, deuxième cas. Un deuxième cas des ambulances. Ils nous font croire qu'ils ont des malades à l'intérieur alors qu'ils transportent les gens. Comme vous pouvez le constater, ils sont tombés dans les filets de la police. Il n'y a aucun cas d'urgence,
mais ils alertent, sont en urgence. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de malades, comme vous pouvez voir. Moi, je reste au cas où il y a que tout le monde a sous que corona est comme un bisoté vraiment. Moi, je suis confinement, je vais filmer. Je vais 6 na 4. 6. C'est bazali kokosa ke baza na malade ambulance ezali kobeta me malade eza na kati te moyen de transport ambulance eza moyen de transport ambulance eza mpona bamalade ce n'est pas moyen de transport non oyebisaki bango ke bato nyonso bayebi ke bainfirmier na bamédecin baza na droit koleka baza na droit koleka infirmier ozoka SNK bango te bakolo malade oyo bango te baza na front eza te mpona kodévier kokosa bon c'est solution te en plus bango moko bazali kotosa distanciation te ils prennent pas ça aussi soki bango ozozongo sérieux te c'est grave c'est donc vraiment dommage. médecin docteur ils sont tes malades là que tu as transporté tes malades bon avec un médecin avec des malades dedans voilà les malades avec des sirènes. Bon, il n'y avait pas de sirènes. Alors qu'on est dans le confinement. J'étais des services depuis je suis là. le cas qu'on a mis la commune en quarantaine. Alors j'étais des services comme l'ambulance sortait. Et puis j'étais là depuis le lundi. Je devais m'approvisionner. Comme l'ambulance sortait, j'ai profité. Vous voyez comment je suis sorti. Vous êtes sorti pour vous approvisionner. Vous ne savez pas ce qui était à l'intérieur. Non, je ne sais pas ce qui était à l'intérieur. Okay. J'étais sorti pour m'approvisionner. Le docteur, lui, il est sorti, il profitait. Alors, chauffeur. Oui, papa. Les ans, il faut battre kepsage on a fait à nous battre mastic. Si mes athées. Bah, comme otiki ba médecin, na ba infirmière, na bon marché pour accès athées. Luka ozwa ta sima na nani kinga boa no soki na kuna. Na kena négocier na ba grand cadre na moyen kota ezaki. Na psy docteur tokozwa ata 10 sacs tocha pour momentanément soki ba bengi biso intervention to yeba ndenge osala te. Parce que kuna soki ke chambre za climatisation so na ya muke et simbate. Nde tozwi na zwi sima oyo na beti sirene te na koti kaka na coin awa na bano ozwa na sombi basaki pa petit wana na tie sima po na zonga so na zongi na gombe. Pour na zonga gombe po ndenge za boso na zongi après ba désinfectango et puis na zongi na suti ki aboye la police qui osali madame pardon acte sali pour ayo za madame bon acte na salimbo eza pour la conscience na monique eza normal non neto sala ambulance mo sala ngoni bon tozokumba baka eza pour kumba sima non eza pour na malade bon oui kaka sirène ebimi retentir tobimi totala ambulance na médecin na kati na chauffeur azomenacé bapolicier ke ye donc batrafic d'influence moko dembezele quoi ye aza na droit ya kosala mosala azosala mais bapolice baye koappréhende ye acomprendre te tina nini. Lui n'a pas le droit de faire la prison aussi longtemps qu'il est dans la légalité. Tu vois que c'est un voyou, d'ailleurs les voyous c'est un voyou. Binomoro Botali, confinement na Gombe, mais bato ba multiplier ba stratégie pour baluka neni ba okota. Ba macaron o biso tozwaka eza ba macaron ya mike na l'accès bino l'autre fois. Mais lettre moko Gentini Ngobila a adressaki ou autorisa, a autorisaki batu bakota na mituka na bango batu mususu lettre wana police yebi yango te. Donc batikala ko déposer lettre wana te. Lettre wana ezali batikala ko déposer lettre wana te. Mais ba makaro ya minene batu wana bazwi yango ndengeni. Il semble que ba sombi yango na gouvernorat. Ba tekeli bango yango, ba entreprise bazwi yango tala ibele. Tala yango na bakomi laisser passer. OK, o biso tozwa ke za ya muke za na timbre, o ezanga timbre. Ba pesi bango kana mwaso bakomi ko tekela bango zwa na yo. Oyebi ndenge ba tekela biso na mboko yo na ba contrôle technique.
oya biso ya bien tozwaki yango kaka na gouvernorat ya ville mais ezalaki ofele lokola biso tozwaki yango ofele mais oyo wana bomoni wana police akangi yango ebele akangi yango ebele bokomona yango même na video moko akangi yango ebele nyonso wana pona nini contrôle général kasongo aza kosala alors que gouverneur peut-être ne bandela comprendre ki musala ya lingai kosala te soka tika ki yango nde désordre ebele lingo kota na Gombe abotala bino moko ndenge makambo za kosala alors papa évêque omoni makambo na Gombe tozana makambo ya contrôle pona kota na Gombe yo moko ye na tongo osufri pona kokota il fallait sukola maboko oleki na 4 barrières pona kokota ezalaki facilité mais tant omoni ambulance et comme massima ambulance et comme komema 7 personnes na kati na ba gyrophare et comme siko banga sangu senebiso que coronavirus que na sangu ya Congo démocratique tout ça c'est problème donc même cercueil il faut pas checker cercueil. Ah, so ba moni même cercueil na Gombe fuko kanga yango ko checker. Il faut pas pour fongula ba tele sirellement muku fiaza na kati. Pour koza mutabo mo imami batami. Batami wana lera ke na bimi a continuer na ba course. Dans les kananga ke na kusala makambo. Donc vraiment la police doit faire le travail. La police il faut batika sala musala na ye librement. Alors très bien. Alors toko tasko likambo ba arrestation parce que ya monde bato bazela ki o mingelelo na tongo toza ko kota likambo ya ba arrestation tozozwa likambo ya DG ya Foner avant tokota na likambo ya Vital Kamerhe tokozanyo so mibale mais Vital Kamerhe akangami avant batie na détention provisoire na niveau ya Makala alors lobby DG ya Foner pe bakangi boyoka explication pourquoi bakangi DG ya Foner bato musu baza koyeba yoka bakangi DG ya Foner TV za radio te boyoka moto moko aza na kati ya parquet nde azo expliquer pourquoi bakangi ye aza bato bakangi raison nini boyoka raison wana toza kozonga wa pour que avec alobela makambo ngo bato muso bazotambola libre oyo bayiba 20 ans ba 30 ans ba 40 ans mais bato bayibi inane tolobi te bango basali busumo mukie bango neso basali masomo mais pourquoi bata masomo minene baza kotika bata masomo mukie baza sacrifier en image et puis on se retrouve après. Mais ye ezalaki pona nini pesanga précision onde na nina solo non Bamaros ezali par rapport ya kombone Bamaros comme on a nani Lobota babengaki Bamaros Lobota alias Bamaros ouais déjà Foner oui bon société moko boye ezwaki mpe de gré à gré Sokok oui Sokok ezwaki de gré à gré marché na 10 km na Bukavu 20 km na Goma oui les 30 km bafacturé yango 66 millions de dollars. Donc 2 millions 200 000 au kilomètre. Bakei na TMB, société on a Jumbo, on a TMB. Et continue nous l'État qui a un préfinancement. Ake à Jumbo, on a TMB, à Jumbo, on a TMB. Tu vois, Caméra a été Foner, mon côté Bamaros, a foutu à TMB 2 500 $ par mois. Omoni alors ande ba dossier no so to na to ver ça qui yango pas ya PG mu konkole à l'andeli donc na wenga il faut s'expliquer jusque là wenga aza ko ne karaté pas zo zinda wenga DG ya OVD OK Benjamin Wenga Benjamin Yende société wana Sokoko ya Bukavu komela ki Mukanda alingi a préfinancé bandela wana na Bukavu ndela wana pe ezalaki nzela ya mabe te ezalaki na boudron nango deja ya bien batimola boudron wana nango po basala yango bato ya Bukavu na yango makutu bakamwa abi omengo nzela eza ya bien olingi kosala banzela mosusu bosalaka oyo voye donc basurfacturé après bapesi marché de gré à gré bazimbongo na TMB Foner abanda kozongisa or Foner eyebani na bikanda na ye ke aza fond ya entretien aza fond ya construction ya route te tu vois et comment est-ce que ya bandi kofinancer baconstruction ya route d'ailleurs babayeur de fonds batomboka batilika mpo na yango alors nde babengaki moto wana liboso akosaki ke non aosala bafièvre amoni nete eza coronavirus mais pgr ainsiste kaka ke ye adui ye bayoki ye amoni ke baindice ezali donc lelo atindi ye makala. Très bien. Alors sikoyo azoluka ndenge ya koramene DG ya Sokok société wana entreprise ezakosala eza na Bukavu azoluka moyen soki cargo moko ezwale batia DG wana kuna na avion aya na Kinshasa mpona kosamba. Très bien. Merci pour l'information.
Très bien, merci. Alors, papa évêque Pascal Mukuna, tout ça au Kuba. Tobani na likambo ya Vital Kamerhe puis to zwa likambo ya déjà Foner au Bakangi. Vital Kamerhe depuis mokolo ya mercredi, azasi ko na prison centrale, nga nazala ki wana wuta tongo, bo mona ba nazala ki tongo penza wuta 13h pardon, tina 21h, nazala ki place Bakangi Vital Kamerhe. Lelo azali à détention provisoire, azana présomption d'innocence parce que sengeli ba sambisaye jusqu'à ce que ba la kisabiso so gazali innocent kaka to charge moko ekomi ko na ipona ko condamner mais jusqu'à présent azo jouer na présomption d'innocence. Motuna nanga ezali moko. Obandaki ko bundela état de droit. Na kati ya lutte na yo oza ko bundela changement. Na kati ya lutte na yo oza ko bundela ba bonne mentalité. Ozali ko boya moyibi. Oza ko boya forme ya makambo nyonso oyo sala ke président ke ndetolobaki bazotia président Félix Bakal. Loko azotia Bakal mo être président travailler et kozalate. Il faut longola Bakal. Lelo ko kanga Vital Kamerhe ko tia na prison centrale ya Makala. Ozo mona yango ezali règlement de compte ya ba politicien. Ozo mona yango a mérité penza ba tia nesika wana. Ozo mona yango fachi abuki Bakal yo bande ko kanga ye na lisunu ni yo moni arrestation wana. Bon, Sango, je ne pense pas que la liste wana ezaka Kamerhe pour baloba que Fachi abuki Bakal. C'est Bandekina Batumsus, mais c'est DG à Safricas. Voilà. Ndekwa Samibo. Voilà. DG à Raobank. Kozwila président Félix Makanisa Ndengwana, c'est vraiment malhonnête. Pour Nanine, l'air bangunyo subaye, y compris de Kamerhe, bah prenons un état de droit. Je me rappelle bien qu'un jour, si RTNC de Kamerhe Azerel Kolbeke finit la récréation. Fini la récréation veut dire que fini biloko pamba pamba. Alors aujourd'hui, nana koloba que makambo ezo sala masiko ekoyi kozala mbala ya liboso sima ya bambule ebele pour président moko asaleke makambo boye salama. Directeur de cabinet bazuye oyiboye bazuye bazuye nini bayibi pendant 20 ans. Tout le monde yango. Tout le monde yango te mais makambo salami na régime ya Kabila. Oui, et c'est plus grave que ça. Donc, côté que les règlements de compte pas, il y a président Félix, ça c'est faux. Au contraire, nous sommes que c'est ça état de droit. Ou président Zan Lobate sur justice, batika procureur à Salam Moussala na ye, mais ezalaki ndengwana kaka na poko na ele botika ye ale azonga nene procureur kanga ba dossier na yo kene ko fan procureur pe akangi akayi. Mais le lot atiki justice et Salam Moussala na yango soki ndeko Kamerhe ayebi lokote justice c'est qu'on l'a veillé. Ça n'a rien à voir na président Félix. Au lobby a pas été na monde ko le bot ce qu'il fallait. Isaac Kamerhe était. Il est ce que j'ai dit que justice c'est la veille. OK. Ce que la justice est condamné, OK prison. Donc il faut battre que oye ko kozala un pas. Il y a et salami batutu bako betela ngoma boko. Même de Kamerhe ce cas Zolande biso na prison. Il est pas le baki en état de droit. L'état de droit va te le règlement des comptes. Il y a des sambalonga. Ton monité aux États-Unis et na France, Sarkozy a Zosam. Ton monité na vie du Sud, Zoma Zosam. Effectivement, ce que tu as par exemple à Bazuma, motuna mona tuna ndeko Frank Diongo lobby et que réponse na yenga nazaki vraiment convaincu na ngote mais ça reste à réfléchir na batonyo sonné bazope sa makanisi. Ndenge yo vana na mboka oyo, ata ndenge yo za place wana. Ozali responsable ya église. Est-ce que molandani na yo akoyi ko sala eloko moko sanke yo yeba? Directeur ya cabinet akoki komi kota na kati ya likambo lokola makambo ba 100 jours oyo sans que président de la République apesa nzela to ayeba makambo ya za kosala. Soki tel le cas babengisi Kamerhe, est-ce que tokoyi ko lika ke na mikolo ko ya président de la République pe ndengo lobi makambo Zuma akoki pe ko samba? Mais je ne pense pas que makambo sur le terrain de cabinet akoyi ko sala ya magui akoyi ce chef de l'État.
yango eza magoya koyebisa ndenge nini oyebi badirecteur de cabinet ebele meme kolongola ndeko camere baza kotambola kaka na batrafic d'influence chef de l'état atindi ngai chef de l'état donc soki moto amoni par exemple directeur de cabinet chef de l'état alobi akusani azocédé mais parfois azoloba na chef de l'état atindi ete tovivre yango mingi mais problème nanga mingi esango ezali ya que 100 jours bakangi camere aza na prison inane ya makambo eza koreproche camere eza na prison problème na biso ezali mpe bato bazali 20 ans oyo bazotambola librement bazowela mpe bapartage nsima ya kodétruire mboka systématiquement ils sont là lite na biso monene même neve patriotique ezali ya bato badétruire mboka pendant 20 ans bazala mpe aux arrêts basamba la fois passée na bisaki que l'état n'a pas de maison biloko nyonso ya l'état eza na maboko na bango. Est-ce que le peuple congolais peut laisser ces gens déambuler librement dans beaucoup? Parce que vous avez menacé bino na moment. Et ça passe si le président benga batouana bakanga bango lelo même justice parce que le président pekisa ba ofouiner na passé terre. Na zone dimate que lelo ba benga batouana mingi bazo sambisa masumu eza récent. Sango. Masumu esalama na air crise ezo compter les soute. Sango na yebisa que na cadre V patriotique ba vous allez juger. Tout ça qu'on rassemblé déjà. Pour votre information, tout ça déjà à 80%. Il y a Makam, tout ça déjà na yango. Bon, tu as fait plainte. Na ça comme ça qu'on va déclencher. Parfois comme ça bat. Mais na ça comme ça yoko ni les alliés en cours. Bah tout le monde était on dirait que tu l'as lu pour dire que mes frères s'attendent que et que ça le coup de foudre. Écoutez que la sang dans ces pays. Il y a Congo démocratique. On ne peut pas laisser bateau ba faire agenouiller mboka. Bangunde ba fanya na bandako. Bato ya une année, le lobe za na prison. Mais ba il y a 20 ans, 24 ans, ba fandi. Non. Écoutez ka monter sango. Na bato nyonso ba lakisa ba mbongo na ba télévision ba $10,000. Sango na za comme ça yo que tous alina matière et comme ça bat puisqu'on est solo bien même avocat ya bamboka mipaya bazaliao toujours constitué déjà dossier procès et kobanda zuma zo samba procès zo banda ba banda tango bizuma zo samba wana zuma za président kalati mais na za comme ça que président kala kusamba Kabila na za comme ça que ba kusamba Kabila kusamba. Il ne faut pas faire peur aux gens. Sango. Kabila samba na mboko. Sango ne sa comme ça qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Combien de gens en prison t'es? C'est-à-dire que biloko nyon c'est l'état. Sango eloko ikatake zelaki coronavirus. Nous avons des dossiers. Oyo parfois solo ba mutu akamete maboko mibale. Asimbi mutu. La fois passée, on a vu que nous avons tous les avions. Nous avons tous les avions na pampoisé. Toujours un problème avec le coronavirus. Nous avons tous les avions. Nous avons tous les avions. Nous avons en Turquie, nous avons en Nairobi. Nous avons partout. Nous avons tous les avions comme si nous avons tous les avions. Wapi Kimpata? Kimpata vite. Wapi Kimpata vite? Kimpata vite. Wapi avion Lumumba? Et que nous avons Eza kimpa vite. Eza wapi? Tu sais kimpa vite. Kimpa vite. Eza wapi? Wapi anorite. Donc tout ça va aventure nyon soyo, bazo salango batu bazo tala. Sima ya ko sala ba aventure et loko ya 350, boke ko zo mitraille, bolobi bo somina 6 millions de dollars. Et lelo, il kangami na ba isiro partout. Kaka komata moko pa etikali wana komata wana ndeleka ya 5 jours
Donc, en résumé, Vital Kamerhe azo continuer au samba, ndenga au samba confrontation za au salama leloti, ba au samba toyeba, mais pour na yo batonyo so ba gérer na Joseph Fabila y compris ye et sengeli batala ba dossier na bango bango pe ba samba. Naza comme so que sango nul n'est au-dessus de la loi. Nul. Omoni tellement qu'on a se mettre bakutire bino paso bakubete bino basi bachire mindoke partout na bazamba ce que vous sakani Congo ekopela moto ça sera du feu donc que baba okanga yo toloba ko yekoya ya omwina makamnyos bo bakufaka bazali bo batikala ka bazali. Très bien. Ba fois bashala. Alors toza kokoba nalingaki nalobela likambo ya Vital Kamerhe ngai pona ngai soki zo dépendre na ngai c'est un point de vue ba tenir en rigueur te. Namoni Albert Yuma soupçonné na makambo ya 200 millions de dollars, instruction à dossier zali en cours en résidence surveillée à Kinshasa, ba pekisi abimate. Sa fuite n'est pas à craindre, ba bombier awa. Et on a frontière ezaki ouverte. Mais lelo yo Vital Kamerhe frontière ezaki kokangama. Quand même na poste ya directeur ya cabinet. Au-delà makamyo so bazo reprocher, est-ce que ba kokaki kotika Vital Kamerhe nanda on a été par exemple. Et puis, azo kende ko samba nom libre. Et quoi que ça la matin, azo mérité considération en até. Ne place pas azo monaki au-delà de tout. Et ça le la nda kunyo souhaité les magasins ba to basimbela ngo potopoto mbala la kuna te. Ba to ko mona ngo la mo acharnement parce que na niveau na ye ba kokaki kotika ina nda ko za na résidence surveillée makenda ko samba na place que ba cha na prison. Yo moni yango ndengeni. Ce que zo dépend na yo ako mérité lo ko modèle wana te. Je ne parle pas du président de la République, je parle plus attends la procureur bato ba ko apprécier pour que aza un homme oyo aza pa yebani na kata mboko adresse yebani frontière za kokanga akokaki pe kozana nda kuna zo kende au lieu de l'humilier jusqu'à ce stade là selon batunde mazo kanisa. Bon les autres dépendent ndengo lobi na procureur appréciation ya procureur mais eux zo lo bani kokaki pe ko salama mais procureur muto décider autrement ce qui tozali ko déplorer c'est plus que ba wo ba c'est peu plus que ça bazali belé. Mais le coup bazali majorité parlementaire donc on ne touche pas. On ne touche pas. Nazomona la président bakabona bangona Vital Kamerhe ne nazomona. Yo monya honte. Ah, na évité. Te ngane nazomona kaka. Bon likambo ezate. O ebi pe que ba bilo Congo pe ya bakor. Est-ce qu'il fallait payer bakor et salama kaka? Vous trouvez que bakor et baby sur ma cambo ebele? Il faut que boma ngo isila lango. Bakor e kufa nyonso. Est-ce que bamboka nyonso ezotamsana bakor. Ah tout ça pour déplorer akor muneno il faut disparaître sko. Isa ya FCC cash. Alors bapesi batuma ya ofele, bapesi batokura ya ofele pendant 2 mois, bapele leki ebele mai na courant ezate ngai moko place nazali. Courant ezate mai ezate bato baza ko souffrir mai yango ya ofele na kisasa bato baza ko zo yango te. L'heure actuelle na pesaki dossier moko récemment pour na déjà régie des eaux. Déjà régie des eaux dossier moko ezali bakenda ko somba ba camion moko ba citerne pour na koteka mai na Kinshasa. Moko ba somba ngo na à peu près na $86,000 bakena somba ngo libanda mais ba yango esala raté. Na ndenge passe ya mai ezalelo, vous pensez avec tout ce qu'on reproche ba déjà régie des Jonas Nel et qui peut avoir la 4e rue. Sango Mbokoyo et celui qu'on a vraiment analyse beaucoup profond. Bozo bisabato sokola maboko pour le coronavirus. Mais na moment sokola maboko wana maywana tozana yangote. Olobi na quartier na yo ndenge moko na quartier na ngai tozo kenda ta na 3e semaine ou un mois sikoy o maizate sango même ceux qui balobi que 2 mois bafuta courant te bafuta maite eza wapi yango courant na mai ngana ko biso que même courant tout ça la kana ngonga boni tout c'est par terre. Et biloko nyonso somo lelo baby lelo te. Et ça na place c'est bandeli ko beba. Et bato ba baby sango bazali. Tout ça na makamnyo sango. Yo ko kanisa mboka lokolo ya biso.
capitale ekoki kotikala mai eza te bato baloba te courant eza te bato baloba te ngai nakobisa yo ke tout ça eza na origine e bato bebisi biloko oyo bazali c'est pour cela oyoki na biso ke en dehors ya camere mosala monene il faut esalama na bato oyo bakambaki mboka bapomba ya kala badétruire mboka systématiquement baza plus riche que l'état même congolais et awa tozolo bazolanda biso très bien bebike baza na mbongo wana et mbongo wana ce n'est pas que communauté internationale yebi yango te yebi na place ezali communauté internationale doit nous aider pour mbongo wana ezonga awa nde mboko yere démarrer nakoki kobisa yo ke richesse ya mboko oyo esongi mboko oyo te toza na coronavirus bahôpitaux viable eza wapi la fois passée nayebisaki osango bandeko bayeba bakutaki biso ngaliema ezalaki bien na ntango bayaki mama yemo ezalaki nanu bien campus ezalaki nanu bien même hôpital ya kitambo ezalaki nanu bien nani sanatorium ezalaki nanu bien mais na minute oyo tozoloba présence na bango na mboka na biso bahôpital nyonso ekufi bayede hôpital nini lelo totika na 12 respirateurs ya pamba après 20 ans na bango 12 respirateurs ya pamba après 20 ans c'est-à-dire que eza na hôpital moko basoutenir te vous vous rendez compte mama yemo ekufi bozosala cinquantenaire mais avant ya kosala cinquantenaire bokoki kosonga mama yemo te bokosonga liema te cinquantenaire eza nani ya l'état pourquoi bahôpitaux nyonso ya l'état boabandonne yango lelo soko okomi na sanatorium pourquoi eza monene boye il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Bon, ce que wapi. Très bien. Alors, tout ça, pour aussi, ça, président Félix Tshisekedi Tshilombo, ngai na komi kobanga yo. Na moni ke biloko komi ko sala sikoyo na komi kobanga yo. Moni molaya mutoko ye bango jamais na photo passeport, fo photo mobimba. Na komi kobanga yo po soko zoke na nzela zambo moni soso na ntabamboka ezali sumusika te. Oyo komi ko sala ane action yo nga na komi kobanga parce que na moni penza état de droit pona lobaka na yo kala na ibisaka yo tangu papa azwaka pouvoir to monaka batu nyonso bayiba biloko ya l'état bakenda kozongisa mituka na palais du peuple siko na moni pe loko wana liboso ezalaki te mais awa na komi komona nanu na ndimi te mais na komi kobanga yo président na komi kobanga yo soko continuer kaka boye na kozalanga moko te bato ebele bakobanga yo respect kokota e bato ebele bakondima solo koza président de la république mais za épreuve ya liboso ba oyo sali siko ça va mais toza na bato oyo tozozela pe bango bamona na ndenge ndeko alobi bato bayiba mbongo ya ndenge na ndenge ba mafia oyo eza ya ndenge na ndenge même na famille soko moni muto aza pembeni tokotala est-ce que kozala mesure ya kobeta bana na yo moko kamero bato bazomona eza nzete kauka te nzete mobeso bongo bato bakauka bakosuka wapi pour la minute nazoka so shadari te vi ozolo bate na yebi yo veto yebani mozolo bate ozolo beloko tv oyo petit na yo ozolo bate ngali ka biloko boye vi opesa pe point de vue mais nazo yoka yo te dunia oza wapi biloko boye olobaka nazo yoka yo te kolobe komi problème komesa les infractions bota la pomba moko atongi ndako na lakisaki bino ngo naza kozongisa ngo lelo l'état esengela landela biloko nyonso pomba atongi na niveau ya ma campagne population akoti na kiboumbu lokwa na Zanzibar botala yango toza kozonga pour que tozwa likambo ya ndeko yo so nani lobota DG à Foner avant de terminer. À tout à l'heure.
Je pense que biso toye en tant que député nationaux, ngaina honorable Eliezer, awa tozali sena 3 vallées. Toye parce que population babengi biso bazana détresse. Population bayebi biso que il y a ba construction anarchique. Je pense que to sali tour bisona bino to constater que population bazana torté. Nous avons constaté qu'il y a sérieusement la construction anarchique et c'est pratiquement insupportable ce que nous sommes en train de voir. Alors, tokoki kotika population va souffrir parce que ce qui bakolo ba construction wana baza banani. Alors, là nous sommes venus, je pense que Bomoni Bino menace, ça fait partie à Moussala Nabiso. Nazo lancé appel et nazo interpellé ministre ya urbanisme que je vais appeler aujourd'hui même. Tokosala dans un futur très proche descente, na ministre à urbanisme, qu'il vienne constater ce qui se passe. Et Ayebi Sabiso, n'a pas ça qui ba autorisation, ya kotonga nanzela, place aux populations bazo tambola. Je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et l'État, il faut à ça la moussala naye. Nous devons faire agir l'État. Je pense que Ndé Moussala Oyo, Tokosala, tout à l'heure à la sortie d'ici. Toko Luka Koyeba que ministre, ce qui est Moutoua Pesaki, ba autorisation batonga anarchiquement, Tokoyeba Yango. Je pense que Ndé Moussala Oyo Biso, Tokozonga Lisusu Awa, comme ça, Batouana Oyo Baye Komenase Biso, Tokoyeba Baza Banani. Je pense que bon contourner na Simakuna Nyonso Bomoni Bamisusu, Bache Batol, et tout ça, je pense que c'est un sérieux problème. Merci beaucoup. likambo ememi biso awa eza parce que habitant moko ya kotoyo atongi na nzela, tous les voisins baza ko se plaindre comme na ye Michel Somwe azali ancien directeur de cabinet ya Chibala ba tout puissant na mboko bazaka la sisute tozali na état de droit mututu oyo asali mbeba esengeli l'état akanga ye to amema ye na ordre yango tokiti elongo na ndeko Eliezer na honorable Kalonji ya Changu nanga moko Bernard Kayumba ya Lukunga pour que tolo bela bana Lukunga keno oyo aza likolo ya mibeko ya mboka aza te soki ministre ya urbanisme aye kolakisa biso ke ndeko oyo ndenge ezomona deja atongi na nzela mais bana na ye baza ba impoli moko akosakana te babeta bino ba député basengi bino ba carte bana ya Michel Somo babimi ba pomba bakosenga carte d'identité na ba député nationaux ezali impolitesse moko ya munene donc comme biso toza représenter population tokosenga na ndako na ebukana parce que tous les habitants à Kotoyo baza ko regretter bango babima ba pomba bango bayeba na politique ba petit peuple ba ko souffrir yango biso ba lobele bana Lukunga tokiti to lobi oyo aza likolo mibeko azate ndako wana ekobukama pour que population ekoka koleka facilement parce que nzela ezali mais kangama et comment muke dimi parce que tout puissant moko Michel Somo azali mais biso ba lobele ba élu du peuple tokola kisaye que toza likolo a nyonso pona comme ma population na biso na nzela nango kitoko. Merci honorable. Très bien, merci beaucoup. Alors, Togomo Kinesko Nasuka, évêque, Outiko Landawan Ezali, Pomba Moro ya quartier, côté Ama Valé na Sima station ma campagne na Kanganzela, peuple Azago Nyokwama, Oki Bandeko Bautiko Tanga Kombo na place wana, Selo Bandeko, il s'agit bien de Michel Somwe, Azalagi directeur ya cabinet ya Chibala, ya Kala, Yene Mutazago Nyoko la bato côté wana. Lecture na yo ti lelo Félix Azo Kanga bato à travers la justice, mais ba Pomba bazo continuer kozala. Non, na pense que ndeko ko kanga nzela ya l'état te pour annexer ce qui na lupangu na ye. Oyo ezali kaka ndenge bandeko bauti kolobana que bato ya l'état bakoki to na babuka biloko nyonso nzela efungwama. Oyo eza biloko akala ya toza ko intimider bato na quartier. Très bien. Alors sikoyo to kota pona kosili sa dernier virage yangoyo. Eli okese bozola na biso bozana kasavu bwana na opala boche TV moko ebele na Kisenso na Njili na Ngaba Masina Petro Congo côté ya BKTF boche sko TV boza kolanda na Londres wana bozola na biso tala sikoyo dernier virage yango toza kokende. Alors likamu ya arrestation ya DG Afoner ndeko Lubota.
ye bakangi ye mkolo ya lobi ye pe akoti prison metanga akomi na prison akomi otenga naza na mona muta corona ye mwazo milobela te naza na corona te babelela kango te mais nazo tuna pourquoi ba politicien belé babela na prison so baza libanda bakanzoto malamu so ka bakoti bango babelaka ote na tengami nazo ka ezolemba to ça mais libanda za muta makazi aussitôt entré ye mokabi bobanga ngai naza na corona alors déjà wana bakangi ye c'est-à-dire nengo lobaki avant de ko kamere batu bazalaki de ko kamera ki pe batu musupe bazaba ko continuer ko kanga pona enquête ya 100 jours batu belé bazo kangama DG à Foner akangami lelo pona yo lecture nini pona ko kangama nae azo mérité pe ou bien comme siko nde makambo obi na quartier ko vanda ka babio ye pas zobela ba komi ko babela batu malade na kisasa est-ce que ye penza il est reproché de quelque chose na ko biso sango eloko eseleka ka coronavirus nde ye ko kolembisa muke tolobi mbo tosambeli na coronavirus biso tout penché na coronavirus mais ça n'empêche pas que toloba lelo dossier oyo toza na yango dossier ya Foner eza parmi ba matière toza na yango sango na ko kuyebisa yo d'emblée aza ye moko te azana bawo bazana sima na ye le tout puissant toko sur le dossier mais lelo na ko ebisa yo que le bot a celle 10 ans en tant que DG ya Foner a sali 10 ans tokolo ba que na mbula bazana budget ya 130 millions sango na mbula bazana budget 130 millions ça le 10 ans c'est qu'à gérer au moins 1 milliard 300 ou 1 milliard dans les 500 millions. Je me demande maintenant, Sango, Foner ezali pona bactérie ya minene na bamboka babongisa banzele nyonso soko zolande bien banzele nini bongi na ba province banzele nini comment Foner azo ya ko se retrouver na 100 jours ça nous dépasse un peu yo mutu ya ba makamine pour les salamités siko ya yena ba coudron ya ville ayina ba coudron ya ville ça ezo kamisa donc na quoi bisa yoko wezali vol bien organisé de ozo kabazolo bake na bang mbongo ezate moyen makambo esala mateko mboka ezana mbongo te moyen bafuta ba fonctionnaire 1 milliard 300 millions na maboko ya un individu bazo sala bango ndenge balingi yo zwa oyo chaboy yo pezwa oyo kende ko chakuna c'est ça musale zo salama likambu ya Foner l'air to kotra muzindo na yango même yo sango kolela pena ko yebisa yo banani bazeli sema ya Foner wo baza ko yiba ka bambongo na Foner même na prison place azali ayebi que makambo to sol bezeli yango soka miche muto coronavirus na prison baluka mois quarantaine éloignement baluka pavillon moko ya bachaye ba médecin balandele ye soko za na coronavirus même na prison bako créer place ya batu ya coronavirus balandele mais même temps kuna. Très bien. C'est pas mauvais. Très bien. Donc, ndekwa kangami, mais boy ba que ba invitation ezali ebele ko kwa en cascade mikolonyo soza koya bozala informer en temps réel de tout ce qui va se passer. Alors, sikoyo, je pense que tokomi na suka mais tikanga la saluer d'abord. Précieux avatos un message à condoléances ya photo ana, avatos un message à condoléances ya photo ana. Pesanga la nous Janine Mabunda na imbela Janine Mabunda lelo abaki 6 journées moko maman Assemblée nationale, présidente à son anniversaire na ezalelo. Tikana imbele à ta joyeux anniversaire. Donc Jeannette Mabunda, joyeux anniversaire à l'honorable Janine Mabunda Kendeli Bosso, ezali moya ba maman, topesio mbotama elamu. Mbotama elamu, mbotama elamu, mbotama elamu,
Janine Mabunda, Botama et l'amour. Succès, bonheur, longévité. Alors, papa, Tokomi Pendana Souka. Pendant la période avant, Totomola Maboko. D'une manière générale, les Londengos Aliawa, aux autres Lamboka Nabiso, coronavirus, et qu'on pénalise ma camonio pour le moment, même dans l'église, situation est très difficile, même dans l'entreprise, moi, ils allaient sous-souter. Les Londengos Tozali, à l'heure actuelle, tous en état d'urgence. Ce qu'il faut payer ça, président Félix Tshisekedi conseil na minito par rapport à vision mboka. Nino ko yebisai. Na ko yebisai que courage. Makambo oyo batu bamoni lelo et salama nante. Tolina ko pese zeli ya que a continuer l'élan ya ko rendre mboka état de droit. Donc c'est ça et loko peuple azeli ko zela yango. Donc, na koloba que na mikoloyi peuple congolais a sepeli na acte président de la République a posé ya kutika justice et sala musala. Donc eloko wana esuka na mutu moko te esuka na bato nyonso. C'est ça tolina zopes oyo bandeko foner bazo connaître wana. Et ça le paie songolo pakal. Azwaki pe bandako ya l'État. Ye pe bantandre ye. Batika justice et sala musala. Ce qui est kolandeli songolo pakala. Bakou défilé zalate. Voilà, message avec Pascal Mukuna. Alors, bino batozon na biso ebele, soki difficulté ezali na moni bato ebele ko benga oui eza normal. Numéro na ngai moko personnel na pesa bino yango naza ko bomba yango te. À part numéro boza nango ezali affiché, numéro na ngai pe privé ezali. Tango za ko benga eza pona ba dossier essentiel funda mutu. Na pesi numéro nanga privé fo funda mutu. Ko benga ngate poto nanga mission za na ernin. Pona émission c'est yebani lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi na ngonga ya 11h juste émission ezali. Rediffusion to komi nango ebele. To za na rediffusion na 15h. To za na rediffusion na 15h za na Kinactu, na 20h za na Kinactu, na à partir il y a 22 à partir de 17h Congo Web déjà, à partir 15h pardon Kinactu, 17h Congo Web, 20h Kinactu, 22h Ntingi Télévision, 0h 5h Congo Web, 8h Ntingi. Donc baibilo eza ebele et puis mon blaza ko biso kuna eza malamu pona bino kozanga te. Et sengeli bo s'abonner pe ebele, mosalo tozo sala quand même tozo mériter papa. Exactement. Sengeli ba s'abonner. Ba s'abonner ebele. Bo s'abonner ebele. Ba information assure. Ba information assure. Yo mutu oyo o s'abonna na noté eza lokolo yaka église maintenant no kuli bâtisse moté. Chalinzaka na. Papa tombola maboko pour monsieur komina suka. Ngana pesa condoléances na ba famille eza éprouvé mais précis n'est pas encore prêt avec cet élément. Tombola maboko papa na beto ata biloko bibale to sola kala bololenga boto sola kala. Boete. Très bien. Bobanga te ndako aza papa na osa elo te to lo bala biso normal. Avec Pascal Mukuna tokomi na suka ya bosolo na politique ya lelo. Vrai ou faux, après Kamere il faut ba interpeller Kabila. Vrai. Vrai. Non seulement ye. Non seulement ye. Batu nyonso ba jiraki na régime wana. Faut pas l'interpeller. Bango nyonso baza la interpeller. Interpeller d'une manière ou d'une autre. Avec Pascal Mukuna. Avec Pascal Mukuna. Ndengo za kolanda biso siko awa. Ndengo za kolanda biso nga mandeke rêver. Ndengo za kolanda biso tozali awa. Nazo betoka biloko mibale comme ça to silisa. Balobi na période oyo boza na difficulté makasi hein. Bino bato ya église. Bakangi yo renaissance, bakangi yo pe na église. Félix Ndazo pe sombongo na Moïse Katumbi, vrai ou faux? Eza faux. Faux archi faux. Faux archi faux. Avec Pascal Mukuna. Tokomi na suka siko tala TV. Est-ce que Nengo Bemina ko alakisa mbongo na télévision na renaissance azo mérité na lelo babenga pe na justice ba tune mbongo wana zwaka wapi? Na lobaka nkaka na tango wana. Moma ikoya boku samba. Boko bande koloba mbongo bozola kisebele bozwaka ngwapi. Mais pour n'engager mbongo l'État bozo yiba. Les rois na Félix Azakina na pouvoir te. Yende Azalaki na pouvoir. Na lobaki ko samba un jour. C'est le moment. C'est le moment. Très bien. Alors, Ekendaki au Capernaum, Akutani na baye koli baye, le loi yambaki avec Pascal Mukuna. Tolobaka na verbe boye. Ndaku nyonso esenema et les magasins na bato basimbe lango poto poto, mais bavanda kakuna te.
libango monaki pamba ndenge na bandaki yango nde simbi ndako omati likolo nango bukani yango so ekweli ekoniko putulu o nazopesa lisesi ya bato ya IDPS bozala reconnaissant na mbeto ebomba bino butu mobima malgré ba caprice pongi. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Soyez prudents comme un serpent et simple comme la colombe. Condoléances na famille Mounene et Andeko Nabiso Deko, ou à Koufeli petite sœur Naye. Je pense que tous partagé douleur, même lundi, tu continuer à véhiculer message pour nous soutenir bino moralement. Merci évêque Nandengo Ye, continuez à soutenir maboko, Corona ezako boma, ata église sali 10 ans ezako funga mate, yeso akozonga nanu te, tous zela nanu, fin du monde ezana nte non. Fin du monde dans le comité. Hein? Fin du monde des communautés. Dans le comité, tous en ont mukilio. Exactement. Merci beaucoup. Kimera Mabota Nabino, Tokutani, lundi, avec le même plaisir pour le même travail, ce qui est Nkolo Alingi, Eli, Kese, Mbotenayo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4, avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Oh Congo, toi paradis, Congo terre promise, au Congo l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis, Congo terre promise, oh étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba pe kokabwana, motema mabe etoni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango na nsengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo, Congo elonga Marambeleli yo Masia Yesu, titaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, égoïsme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okei nde wapi Yesu. Lobalile maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Yawe mosungi ya Congo,
kobondela mpe kotonga Congo, Europa, Afrika, Asia, Oceanie mpe kuna na Amerika. Oya totonga moko yo Congo, héritage nzambe atikela biso bana ya Congo. RDC Congo na biso ekobonga ale bana Congo tosimba na maboko. Tika motema mabe, tika motema mabe, Congo nalinga ndeko na yo Congole. Tika koswana, tika bitumba na bomokonde, tokotonga mboka na biso na kombo na Yesu Masia. Congo ekobonga aimons-nous les uns les autres. Liloba yawe atikela biso. Aimons-nous les uns les autres. Mibeko zomi yawe atikela biso. Ebolingo, ebolingo. Il est doux et agréable si les frères demeurent ensemble. Ainsi dit la Bible. Alléluia. Développer le Congo, c'est développer toute l'Afrique. Afrique est Kobonga, kaka partir ya Congo. Congo, Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple.